incapable de compter. 2009, 2025, cela veut dire que 14 ans ou 15 ans. Koffi Olomide s'est produit dans la Potope. Mais la question est posée. Comme on est ici là, la question est... Musique a confié ici là, la question est posée. Ce qui nous a courage, il y a benga batu na ba téléphone, il y a solo la ka, il y a sala boy, il y a futa kabatu, il y a sala boy. C'est parce que le monsieur vous dérange, parce que le monsieur vous met mal à l'aise, parce que le monsieur s'il est en vie, il va continuer à vous mettre mal à l'aise jusqu'à je ne sais pas. Batana bino ka bozui ya kobenga na ba téléphone na buzoba. Ya monde pesinga kanda. Moi, je croyais que Nabino Boboye Bosala Bosala Mona Bakomo Nabino. Mais quand vous voulez utiliser les noms de Cindy encore, vous avez créé les faux familles. Non, je ne suis pas encore là. Aujourd'hui, nous avons soi-disant consoeur Anneli. On est dedans. Si c'est vrai. Kofi Akosala ni ne peut prouver de nous. Ce que ça bateau Bino Boye Bipe Motamaka. Est-ce que Toko Beta depuis 2009 jusqu'à 2025, Bazana Sen Babeta na Potote, Bana là. Bana la, et l'autre benga tche, bana ngo. Courage au bien bozouaka wana. Courage wana ozouaka. Bozouaka wana. Ce n'est qu'avant vous. Bola panga bandoki. O ezaka ba première bola panga. Pourquoi ça peut faire le vidéo capable? Il y a aussi la nyonso. Supposons que c'est vrai, vous gagnez quoi? Problème est que ça tembe bochaki. Au beta tete ou laksai. Au beta tete. Mais la capacité à Tatawana, il est encore en vie. Si c'était toi, tu pouvais survivre dans ça. La question est posée. Si c'était toi, tu pouvais survivre dans ça. Bote na balandi na biso nyonso Jika TV News urgence ezosenga biso ke tosala l'émission na tongo ya moto sala makambo mosusu. En tout cas urgence ezosenga biso urgent. Na pesi bino mbote bipai nyonso bozali na yebi ete bozali ebele ya kolanda. Émission na biso tolobela nyonso to bombelo côté elongo na Jika dada wa taifa la mère des nations. Na pesi bino nyonso mbote na yebi ete bozali ebele bolanda kanga, na yebi ete bozali ebele bolingaka. Mosala to salaka. Merci beaucoup pour na kozala. Toujours wana pona bino. Merci beaucoup. Rien à dire toza na urgence. Depuis le but, bandaki komona na ba page, bazali kolobete concert ya Koffi Olomide ezali annulé. Concert ya Koffi Olomide ezali annulé. Nazali ko affirmer te, to nazali ko boya yango te. Alors, na tiango entre parenthèses. Mais ezana makambo yo esengeli ngai na loba pe na dénoncer na sima ya soki les soi-disant. Même message wana ezala ya solo, message wana ezala ya lokuta, nazali na makambo nazali ko dénoncer yango. D'abord, bino batu bolanda anga. Naza mutu ya mutu te. Pour quelques groupes quelconque bala la bala mukaka baba na ko accélérer nga, baba na ko déranger kanga. Pona bana kolobela ka bango bochango na mutu na bino. Et puis ndenge na sala ka musala o mutu moko tabimisaka 10 francs na ye po futanga. Na sala kango pona sepelaka na bato na lobelaka. Na lobelaka Koffi Olomide, na lobelaka Mama Si, na lobelaka Nonsui, na lobelaka Feregola, na lobelaka ba musicien basalaka lolendo ya mboka na biso. Na zelaka ta 10 francs te po eza musala nanga. De tango na salaka chaîne oyo, na salaka ngona complicité ya mutu moko boye te ke non, ndenge na sali chaîne oyo na ko bandaka ko ponaka bato na ko bandaka ko lobelaka te. Ça c'est Dédé. Et les gens qui ont dit que ceux qui n'ont pas la Koffi Olomide, ceux qui n'ont pas la Mama Si, n'ont pas en guerre dans Moutoumoko jamais. La Jika n'a pas jamais la guerre dans Moutoumoko quelconque. N'a pas la guerre dans Moutouté. Parce que ba contenu nanga to émission nanga ezalaka ma finga te na pesa ka pena dénoncer le mal pena lobelaka ba musicien baza ko sala bolam parce que les musiciens na biso ezalaka tout autour ya ba musiciens
Alors bino bandeko bozali ko benganga na part ya individu moko boye o aza starté o ayebani te na yebi ke bokolandanga na kebisi bino mbala ya sima soki bobenginga ndenge ozali koutilize numéro ya téléphone peu importe place okozala opéré na lobi na yo bien pe na bendi yo matoi na bendi bino nyonso bosangani po bosala likita na yebi biti na bino eza même mpona kodétruire kofi te mpona kodétruire sindi te eza mpona kodétruire nga bino tu bosali likita wana na bendi bino matoi mbala nsima so bobengi nga bokoregrete ezala boza na États-Unis na se ya mai ezala boza na France na se ya mai bokozala retrouve bocomprendre te ke fi moko boye mwana mwasi mo bozala na Congo mais ye a retrouve biso mpona nini na ozala leson ya liboso mpona bino parce que nga naluka makambo ezala mbala suka na bino. Je ne suis pas acheté. Prévenez Koffi Olomide achetaka nga te. Prévenez Mama Si achetaka nga te. Mutu nyonso nalobela nga atikala kwa nalobela kaye atikala kwa acheter nga te. Na osala émission ona kanda ya makasi na kebisi bino ezala mbala ya suka. Eza mutu nyonso te oyo afandaka na Afrique ndaza crève de la faim. Bokeba na bino mbala ya suka na bino peu importe place bobomba naka. Courage bozwara ya kosala ko composer numéro nanga ko benganga kolobela nga ba n'importe quoi ba ipsi bino yenga na protocole ya ba ancien basi ya ba musicien to na porte parole ya ba ancien basi ya ba musicien so na lobela ka sindi bo echa na mutu na bino ke sindi za star sindi chanteur a chanteuse sindi le cœur a reconnu na monde a reconnu l'Afrique en étant à Langanzemo bato botinda ngana lobela baba nani basala nini to yebi bango na sima ya bato lelo soki mutu wana zate est-ce que to yeba bango bokotanga ka bakombo na bango na poser bino question bato wana bozotinda to lobela bango to lobela ka bango en tant que banani nga jika na fandi ata na komi na suka ata na zangelo kwa kulia na fandi na banda kolobela ka ex mwasi ya musicien. Faire attention, il faut savoir respecter les gens peu importe malgré wa bato bana mala bon respecter bato et comme ni wana zalaki nazo mettre bino en place même si eza ba jeune bino bosalaka po boyeba bo attraper mayela mutu boyeba mutu ya koloba nini ya kosala nini toyebi ke eza ba jeune na bino toyebi ke eza ndenge na bino toyebi ke eza ndenge monde na bino bo employeur nayeba ko enregistrer bato te mais yo mutu benganga na enregistrer yo mbala sima omi yo oza na page na ngati babilongo na ngani nyonso na tiaka olanda kangoti ozalaki mutu aliboso ya kobenganga po se monke na Koffi banile concert alors to komi na point ya annulation ya concert à Koffi. Concert Koffi Olomide, je crois, le 13. Kalate Koffi Olomide a fêté 69 ans. Ça veut dire que Tikali na une année à Pamba a kokisa 70 ans. Et là, on dit que Koffi Olomide a prouvé na bato. Ça, c'est un. On a noa salate. Bato bo bete la tolo lelo. Bato bo tombo la lelo. Est-ce que bako koma na âge ya Koffi ba toujours na scène? Na ba stress o Koffi Olomide azwa bato wana bino bo bete la tolo bato wana bo tombola est-ce que bako koma na âge ya Koffi Olomide ba na scène bako ko beta tant d'années ya carrière na Koffi Olomide tolo ba clair ça c'est 3 des 4 et sali soni sokeza bongo parce que Koffi Olomide depuis 2009 à Betana Potote, vous êtes malade. Vous oubliez que bande de sorciers, vous oubliez que bande ya batium tema bazanga mitema, vous oubliez que bande ya bato Koffi Alesa, Koffi Alatissa, Koffi Abokola, si les lots vivre dans bongo ya combat Koffi Olomide, vous oubliez que ce messier là a été accusé. Mais malgré ça, vous êtes capable de compter que depuis 2009, et ça sonne pour abêter la prototé. Vous êtes capable de compter 2009, 2025, cela veut dire que 14 ans ou 15 ans. Koffi Olomide s'est produit dans la prototé. Mais la question est posée.
Comme on est ici là, la question est posée. Musique a confié ici là, la question est posée. Ce qui ont courage, il y a ko benga batu na ba téléphone, il y a ko solo la ka, il y a ko sala boy, il y a ko futa kabatu, il y a ko sala boy. C'est parce que le Messie vous dérange, parce que le Messie vous met mal à l'aise, parce que le Messie s'il est en vie, il va continuer à vous mettre mal à l'aise jusqu'à je ne sais pas. C'est une mission et à révolte. Trop c'est trop. Les gens n'ont pas s'attaquer na bino. Bino bato bo vivrak. Na combo ya mamasi. Bino bato bo vivrak. Soit disant boa ba star, soit disant boa ba vedette. Mais botika la kosa la ki star na combo na bino te. Il faut utiliser combo ya Cindy pour bato acha bino ka. Baye ba ke bo sale lo mo boy. Je vais vous récupérer demain. À la guerre comme à la guerre. Vous avez commencé. Moi j'étais na ko nanga calme. Batana bino ka bozui ya bobela na ba téléphone na buzoba. Moi je croyais que mais quand vous voulez utiliser les noms de Cindy encore, vous avez créé les faux familles. Non, je ne suis pas encore là. Aujourd'hui nous avons soi-disant consoeur annulée. On est dedans. Si c'est vrai, Kofi a kosa la nini pour prouver de nous. Ce que ça bateau bino boye bipe motamaka. Est-ce que tu as depuis 2009 jusqu'à 2025 bazana sen babeta na potote bana la et l'autre benga tche bana ngo ba otonga ba o voyager ba o lata bilamba ya ba 14 000 ya ba 100 000 c'est que Kofi fobo banga ye c'est que Kofi a muninga na binote c'est que Kofi a camarade na binote c'est que Kofi a master na binote c'est que Kofi a mwana classe na binote. Voilà. Ça fait honte. Quelle honte. Quelle honte. Jusqu'aujourd'hui, ils ont soi-disant association Yabasi. Qui est dirigé dans le bateau Kofi Alessa. Ils ont continué à connaître ça. Malgré tout ça, Kofi a protégé Babo. Ils sont toujours derrière Kofi Olomide. Jusqu'aujourd'hui. Pour na bango, ko beta Kofi na poto les échecs na bango. Il faut basala tout. S'il s'agit pas de milimo na bango ba pesa ngo et pas satan. Pour Kofi Olomide abeta ngo, abeta na poto te. Pour vous c'est normal. Quand il s'agit de Kofi, viens mo kwa mutema mabe. Quand il s'agit de Kofi, viens mo kwa zanga mutema. Mutema mabe futakate. Musicien nini wasaka mutema mabe te. Tous les musiciens, mais tous les musiciens vont me mabe. Monde showbiz ya monde encore, monde showbiz ya monde rando, monde showbiz ya monde personne comme on a tout bien mené. Toi ma camarade il est là toi ben mené. Musicien ni vont me mabe. Na longoli mutite. Y compris même petit frère nanga, na tchena kati, musicien tout en te mabe. Tout na longoli mutite. Vous avez parti au Bokata. Tous les musiciens vont me mabe. Musicien ni no facilité ba to tâche. Musicien ni no pesa mutu vie sans intérêt na ezala na simo. Botangela nga Congo asate. Sinon, mais ba tu nyonso ba sala ki atala ku ya ba musicien ba koma ba multimillionnaire. Sinon, mais ba musicien tout ba leke pa ba musicien ba koma ba millionnaire lokwa ba musicien. Musicien tout amtema mabe. Bongo ka mutema ya Kofi mabe ndebo mona yango, ka mutema mabe ya Kofi Olomide ndebo mona yango. Ce qui vous montre un monté ma bien Kofi Olomide. Pas tout nyo sobo tanga na sima Kofi Olomide. Boyebi bangonde. Pas tout nyo sobo tanga na kombo ya Kofi Olomide. Boyebi bangonde. Parce qu'il y avait un messie au nom de Kofi Olomide. Sala ki ke boyebi bango. Au combien que la musicien wa ça en genou. Soko ke pa nae a continue ndako azu $100,000 na facilité apesi. Yana ba musicien o ba sakana na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba animatrice. Il y a des musiciens, il y a des musiciens. Il y a ceux qui monde, il y a des personnes qui m'ont dit comment c'est ça pour les musiciens. À quel signe il y a domination, il y a bimana baninga no mibad. Le collège président, il y a facilité à auto ça y est. Il y a des musiciens, il y a des personnes qui m'ont dit que tu vois. Et pas ma musicien, autant nango. Les lobes animatrices, comment va pédula pour les musiciens. Donc lelo ka Kofi Olomide de bochani boso vie wana mutema mabe ezo futa ye mutema aboma nani
Makita obino bozo sala. Mais je vais vous mettre ça dans votre tête. Sachez bien que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est Koffi Olomide. Donc ça vous amène à rien. Parce que Ekomemela Bino est là comme mon côté. Pourquoi je vous dis comme ça? Parce que l'état est déjà passé. Moutou a compté 40 quelques années à carrière. Moutou a compté 20 quelques d'albums. Banze motoko compté. Est-ce que Moutou a bongo boko bomaye? Et ça le là, ndenge Christian Bosembe tola tola muka lobi botanga kombo a Joseph Kabila te, ancien président de la République pendant 18 ans. Boza sûr maloba ne bozo place. Parce que l'école bana biso ba otanga ngo. Et ça le là bozo effacer histoire ya Congo. Alors na histoire ya musique qu'on fait le vidéo beaucoup pour effacer. Opposition ou majorité. Histoire ya Congo beaucoup changer en mode. Donc Koffi Olomide ça qu'on fait partie de l'histoire ya Congo. Peu importe qui diable naïe, peu importe mon thème ma benaïe, Olomide ça qu'on fait partie de l'histoire. Ça émission on a ça là mon thème moko. Et tant on a ça la émission dans mon thème moko, il n'y a pas de blague. Parce que nous on a un niveau d'injustice beaucoup ça là, ça n'est trop et comment dépasser. Et ça c'est une limite. En fait, pour beaucoup ils savent qu'on fait le vidéo capable. Il y a ça la nuance. Supposons que c'est vrai, vous gagnez quoi? Problème est que ça tembe bochaki a obeta tete au laksai. A obeta te. Mais la capacité à Tatawana, il est encore en vie. Si c'était toi, tu pouvais survivre dans ça. La question est posée. Si c'était toi, tu pouvais survivre dans ça? Koffi Olomide au moins à survivre dans l'amour. Humiliation na bino. Ma fille na bino. Lokuta na bino. Bakabal matin, midi, soir à survivre. Si c'était toi. Aujourd'hui, je ne parle pas de Cindy Lecker. Je vais parler de Cindy Lecker demain. Ou bien si je me sens que je suis libre, je serai en live sur YouTube. Je vous pose la question. Vous gagnerez quoi dans ça? Nani ako beta tolo? Nani ako beta tolo dans l'histoire de la musique à Congo que moi je dépasse Koffi Olomide? Qui? Nalobi bien, nabandeli. Nani ako beta tolo dans l'histoire de la musique ya moka na biso que nga naleki Koffi Olomide? Nani? Il faut me dire. Motongo la musapi bola kisanga ke mutu tel aleki Koffi Olomide azate. Na tellement kilobi na dénoncer Wata, Wata comme il la musique il y a haine, autres téléméla. Jusqu'au point, il y a aucun de ressemble à billet dans la gare du Nord. Pour nous casser faire, Aïba quitter na yazali mosonaï. Aïba quitter que ana diable la musique parce que fait rando qui na monde la musique. Aïba quitter. Musique wana, ndo bino le mozo boma. Koffi a bétaté depuis 2009. Vous reconnaissez ça, mais vous citez le nom de Koffi. Azanambo, azo changer mitu, azo somba banda. Mozo comprendre te grandeur ya mutwana. So ezalaki ye kuna, alingaka survivre, nga survivre. Parce que belé va vivre pour na poto. Les gens Koffi a beta musique. Koffi a déjà dans 70 ans, azo kene 70 ans parce que 69 va c'est 70 ans. Vous croyez que ce messie ou bien votre problème ce n'est pas Koffi Olomide actuellement. Votre problème c'est Cindy. Parce que moyebike bateau ya commandement, il fallait zonge pas Cindy. Comme association ya ba femmes insensées des diablesses, les femmes oyo bayaka ko détruire ba vie ya mibali na bango po ba survivre. Bayebike cette femme ne peut pas monter. Alors pour te casser on doit faire, je vais revenir. Je vais revenir la famille. Ça je vous promets. Mettez ça, écris ça quelque part, je vais revenir. Moi Jika Gilbert Manda Kasson, personnel, a foutata différent naie, pongana zala, porte parole, tomolobelia ex-femme, ya musicien te, tala, bokeba, boye mo respecte ba, na tangi Congo, ya papa nanga, chisiko na douleur naie, pona bino buzoba na bino, bokola, boye mo respecte ba. Bo bloqué, bo se désabonner, bo se bloquer na compte nanga. Pana master na bino te pe na camarade na bino. Na makita na bino ya balabala na zalate. Na masanga na bino ya ba fille jeune na zalate. Et ça passe pour ba identité nanga. Faut faire gaffe. Bo combattre eti wapi.
Moi, on a ya baby si koya, moi, on a baby si quartier la terre. La question est posée. Moi, on a moto tinda makita nyonso et salemi na poto. Pas que ne comporter kofi plainte. Moi, on a moto tinda ba danseuse. Pas que ne comporter sa témoignage à l'okuta. Moi, on a moto tinda bateau kofi a bobola alati sa. Balata bilamba kofi a longole lamba balati. Pas que ne témoigner contre Kofi. Vous êtes malade. En fait, votre haine n'a pas de limites. Votre haine n'a pas de limites. Vous me faites pitié. J'ai la honte à votre place. Mwana wana. Tozana batumusu to compter bango bazala na ba vie ya Kofi Olomide. Pendant ceux qui 26 ans, pendant ceux qui 24 ans, pendant ceux qui 25 ans. Maintenant bazala na vie ya Kofi Olomide. Kofi azala ki lelo na boloko, lobi na boloko. Lobi kuna na boloko, lobi kuna na kasho. Kofi azalaki tous les noms les lots yo Kofi atikali na mwana nzoto. Eza tango azalaki na batu wana. Mais mwana wana depuis azana ye. Est-ce que komba Kofi eza suna buzoba? Mwana wana obino bozo benga mwana wana toke na contexte wana. Lobi na oyama pe makasi bondi mangate pe bo reconnaître ngate. Mwana wana eza na bato bazala na vie ya Kofi Olomide. Ba 20 ans, ba 26 ans, ba 30 ans, to ba 40 ans bazala na vie ya Kofi Olomide. Mais Kofi Olomide azala na tous les scandales ya mabe. Eza na musicien moko TV na ye ezala na scandale ko ya Kofi azate. Azate. Est-ce que tango azala na ba scandale wana? Muto azala na vie na yete. Pa banda ko bengama, muto ya haute classe, muto ya haut niveau, muto ayebani azala kite. Pourquoi Moutouana a koka ki ko encadrer te, a koka ko protéger te. Mwana o bino bo kamati en bo tche likolo na ye. Aujourd'hui je ne parle pas de Cindy hein. Demain je vais parler, ça va blesser. Et puis venez, moi je suis identifiable. Cela veut dire que dans une entreprise eza reconnue, eza na adresse, na ananda kunanga na bomba ka mutute. Ça veut dire que mutune so ana facilité à coopérer nga. Je vais parler, je vais blesser demain parce que ça n'est trop. Débat courage obino bo zwaka wana. Ba courage wana zwaka. Bozwa kawana, ce n'est qu'avant vous. Bola panga bandoki, o ezaka ba première bola panga, bola panga. So ko lobi bo futa nga boko futa nga te boko ko sipote nga te ba ba ebi fina nga ba ebi boko ko sipote nga te na pesa ka trop boko kate boko ko sipote nga te ata mibali 5 ba ko sipote nga ite na pesa ka na Kishasa na pesa ka bola panga adresse o bozwa ngote numéro bozwa ngote so bo moni na check vidéo nanga eza publicité ya maison nanga so on est na check publicité na sorte eza publicité à maison na cheliote na chelie kuna te eza veut dire que na osala publicité à ba produit na teka na maison nanga soit na sepeli na sala publicité yo yembo ya Kofi Olomide bokeba nanga bo evitenga na ka bien na ta on a bien na ka mabe na ta on a za mabe bo evitenga na bendi bino matoi parce qu'à partir ya ba voice na ko porter bino plainte na ba kombo ya bato bino bo linga na lobela na ko porter bino plainte et yela biso mabeto bando samba public ya ba kombo na biso ba ucha biso ba miniature matato zo eza mbala suka à partir ka ba voice ko porter bino plainte na ndenge mo osana na te ba isi bino na sofa poto avion na mata onde na mata avion de D'autant que nous avons vu la biso pour vous biso na ba valeur alors. Ba malade mental que vous êtes. Ba elle na bino qui ne koboka ngokuna. Tout ça comprendre que souci na bino za Kofi a disparaître. Tout ça comprendre. Il faut monter à Zamaïl et tendre à comprendre que souci na bino za Kofi a mona na insulté, azala insulté. Mwana wana. Bato bazala na Kofi 26 ans. Basala ni na via Kofi. Batonga ni na via Kofi. Ce qui s'agit de Kofi Azala amené partout qui a bima na ba danseuse. Lelo bima na époque nan. Kofi lelo. Valère Mekenda. Et si là na époque nan. Moi on a vini no ya mabe amemi na vie ya Kofi Olomide. To suki wana lelo.
concert ezalanele te kofia nele omota ko pouver mutu chango na mutu na chango na mutu na bino onde jika so bandoze la jika alo par rapport à annulation concert anelo omoko te prévale ke soki eza na bato il faut bapesa bango trophée ya makasi trophée ya bongo oyo eza na métal ya confirme te parce que ye bakoka te bakokrake na age na ye mpe ekoka te tofanda mpe na baplace oyo tolobaki mopa il faut apema me aloba na botama musicien na kokufa musicien bokanisi ki ate esalemi ekokosukuwe kofiolomi te non bokota na site botala bokomi koseka mabe futaka te botyango na bitu na bino musicien tout ato abandi sika ana motema mabe tosuki wana je vous aime je vous adore à demain.